Tunangai bana nzambe mbote na bino na lisusu devant vous pour na pesa bino toujours d'information o ezoleka po ezoleka na mboka na yebi ke bino sumitema eza malamu te ba congolais bazolala ba estomac pasi ba fièvre ba mutu pasi pona proclamation oyo injuste ba uta ekosala mais bandeko tozo continuer toujours koloba tokolemba te. Naza sûr que moto okanga biso minoko azate. Alors bandeko on a vu lelo yango na epona transmettre bino boza na patience koyoka ngoti na suka nzambe a pambola bino na komona Yesu. Chers auditeurs, merci de rester sur nos antennes. Voici les changements qui a intervenu depuis l'ordonnance présidentielle que la primature est entre les mains Louba. Le stade de Martyr devient le stade Chibola. Le palais du peuple devient le palais de la reine Maloula. Le boulevard triomphal devient boulevard Tiswaka. Le pont Maréchal, pont Ilouma. Le palais de la nation, palais Nkaleema. Et la commune de la Gombe, commune de Ngandou-Kongolo. La ville de Kinshasa devient la ville de Chilobo. La capitale sera déplacée vers le Kasaï. Le transport ne sera fait que par les Wewa ou les Manseba. Pas des gates ni des transco. Le FC Renaissance du Congo devient Chibela Bella du Congo. Le riz ne sera ni importé ni cultivé aux dépens des Kakonto ou Fufu, Masango, Bunga Bwanchengi. Tout le monde doit ajouter Chi devant son nom. Par exemple, Kamere devient Chikamere ou encore Chikama. Ibenge devient Chibenge et on ajoute Kochani. Le Lingala devient Chingala. Le joueur Bolassi devient Chibola. Kabila lui-même devient Chikabila ou Chikabi. Chikab pour les intimes. Bandeko boyoki ndenge ba proposition ya mboka ya bakonzi ndenge ezolobama. Programme ezali ke mikoleko ya capitale ya RDC ekomi na Kasai. Alors so ekomi na Kasai tokozala obligé biso nyonso na bakombo na biso to banda kochaka bachi dina banza bachi kingandi e bachi biso nyonso fo continuer ndengwana ekozala nde mibeko sika. Bandeko na ngai na kotiela bino makambo nani alobaka Félix Tshisekedi alobaka na après élection ya 2011 oyo tatana ya ganyaka boko yoka ndenge alobaka et puis boko yoka pe ndenge awuti koloba sikoyo ndeko Tshisekedi nano abandi kobima te ba faute pe komi ebele boyoka ike abengaki Kabila adversaire te ennemi pe te mais partenaire na ye. Alors bandeko ataki mosala nzambe na kotika bino boyete kamwa liloba pe il faut ekota po yango na ndepe chanjaka bato. Mes chers frères et sœurs, chers patriotes, il y a 3 champs de bataille sur lesquels l'ennemi œuvre. Il y a nos pensées, le cœur et la bouche. Mais parmi ces 3 champs de bataille, celui qui détruit le plus, c'est la bouche. Ndeko, faut okebaka na monoko na yo. Soki possibilité ko lobezali loba. Soko moni ke possibilité ko lobezate ndeko fanda tika. Parce que Bible lui abiso la bouche est un fait. Mais avant to pesa ba verset mususu ya Bible. Oyo ko ede bino po monoko o mekaka pe ko kangango moko o loba mingi te po ememo na péché te parce que ça na batumso mona yaza bien kitoko. Mais libala nezo kufa pona munoko zo bimisa makamu mingi mabe baza ko boma ba mususu pona
makambo zobima na monoko ya mabe. Alors bandeko boko yoka nano ba déclaration ya ndeko na biso Tshilombo na 2011 après victoire ya papa na ye boko yoka soka ba ini yango siko quand ya kabila utosala pa otozabozela depuis année passée tant atindeli biso ndeko Kalev soki nazobengela toza koreconnaitre il y a un problème de légitimité justement yango naza koévite ozoyokango bien koloba président Kabila il a été peut-être président en 2006 de 2006 à 2011 soki comme toparticipaka na élection te donc naboyebango te. Mais en 2011, on a vu Etienne Tshisekedi Moutouaki est élu. C'est lui le président élu. Oui, il a été engagé, mais tout ça, on le va dans le vide, parce que l'Église catholique, ils ont une institution où ils ont le plus grand nombre d'observateurs. Pour les même, il y a la commission observateur, il y a Mindele. Et l'Église catholique avait conclu à la même chose que nous. C'est Etienne Tshisekedi qui avait gagné les élections. Jacques Njoli, membre MLC, vice-président senior à l'école. Est-ce que Yoki Lelo Makambo Jacques Njoli à Lobaka? Ngama ya Maki à Lobaka et bien. Alors, Bango Sikoyo, Batikana qui Bazozela, quand il y a Kabila et Salapa, Yango Siko quand il y a Kabila et Salapa, Otozabozela depuis l'année passée, tant la Tindeli Biso, Ndeko Kalev. Soki nazobengela président de la République. Toza koreconnaitre il y a un problème de légitimité justement. Yango naza koévite ozoyokango bien koloba président Kabila. Il a été peut-être président en 2006, de 2006 à 2011. Soki comme toparticipaka na élection te donc naboyebango te. Mais en 2011, on a vu Etienne Tshisekedi Moutouaki est élu. C'est lui le président élu. Oui, il a été engagé biso, mais tout ça, on le va dans le vide, parce que l'Église catholique, ils ont une institution où ils ont le plus grand nombre d'observateurs. Pour les même, il y a la commission observateur, il y a Mindele. Et l'Église catholique avait conclu à la même chose que nous. C'est Etienne Tshisekedi qui avait gagné les élections. Jacques Njoli, membre MLC, vice-président senior. Bandeko boyoki ba déclaration ya Tshilombo na 2011 aza kolinga kobenga Kabila président te parce que ya shwaki boyoka bokoyoka oyo eza kolanda lisusu na 2011 Tshilombo alobi na kobenga Kabila président te parce que a shwaki. Alors kokasa te Kabila abosana ngonde kotaka Tshilombo tamu yo ridiculezaki ye kokasa te abosani abendio siko pembeni naza ko regretter que bandeko nanga baluba bayebini ka ko protéger yote mais eza mawatro bandeko nanga ye. D'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Mes chers frères et sœurs en Christ, la Bible dit dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais dans Job 15, 6, la Bible dit, ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Et dans Matthieu 12, 37, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Pourquoi le pouvoir de la langue est-il comparable à celui du feu? Bandeko, toko kende lisusu boyoka na ndeko moko auta isuko loba, toko yoka makamo oya lobaki soki alobi nini. Ndeko bolanda boyebiye. Oui, bonjour mes chers compatriotes. Écoutez les déclarations de l'ancien secrétaire général de l'UDPS, Monsieur Valentin Moubake.
fichier kokanga bana machine wana na fichier électoral ya moyibi wana elingi koloba complot moko ezali biso tokondima yango te. Bandeko toza toujours na koyokaka ba oyo baza ko intervenir na maloba awawa. Voilà bandeko mbote bandeko natane sengo yoyu sabino abengi bino pora lobake. On ne construit pas une nation avec les mensonges. On va les morts dans les placards. Naoki ndeko otolo bato za nasima Félix Sekedi. Non, moi j'aurais souhaité na za nasima Félix Sekedi ceux qui vraiment gagner l'élection. Mais est-ce bino que Félix Sekedi bayoki siye enregistrement na ye moko. On azali ko reconnaître arrangement o basalaki na Kabila. Kabila liboso alingaka a négocier na Martin Fayulu. Après ça qui Martin Fayulu condition, Martin Fayulu a désavoué Babemba na Moïse Katumbi. Et Martin Fayulu comme un homme de parole, il a répondu jamais il désavouera un engagement, c'est un engagement. Il ne peut pas faire ça parce que quelle leçon il donnera à la nation. Vous savez, il va contraindre ceux qui Martin Fayulu a dit qu'il désavoué, il va signer. Il y a une formation sûre et salée. Félix Sekedi, Kabila, et puis Kabila Bengi, Museveni, la mise sur la bango, a confirmé, il y a un Félix Sekedi. Mais malheureusement, c'est la guerre. Bango, tant qu'on négocie avec la présidence, bossa là qui qu'on négocie législatif. Il y a un monesali, mon boulot. Il y a un monde qui a l'élection salami couplé. Donc, monter à gagner présidentiel, il y a un peu la majorité parce que bateau va voter Félix, va voter pour tout sauter. Va voter pour député à Félix pour passer conforme. Il y a un coincé bango, négolangai, bobanga na binoté, tout soit na té. On va vous finga, mais bon c'est là. Naï na lobaki, ceux qui Félix va voter normalement, na pour soutenir rien. Ceux qui va voter Félix, n'importe quoi bateau va monter autant di makaka non. Nego, faut une fois na vie na biso na Congo, tout ça likamu. Même si tu vas souffrir, faut t'en souffrir pour la vérité. Tu vas souffrir pour la mensonge, tu vas soutenir kaka. J'entends beaucoup d'amis qui disent ok, tu bon ça pour être remboursé te soutenir kaka. Non, désolé. Vérité, faut t'en même na 1%. Nego, boye ko le loko. Vérité ezali vérité. Culture ya vérité. Faut que tu na mitu na biso. Politique sur la vérité. Soit tu as rembourser la vérité de Bonga. Il était prévu, Félix Sekedi, il fallait prêter serment le 22 ou le 29. Mais, Masoule Baby, parce que Bayoki si enregistrement na Yemoko, azo reconnaître. Enregistrement na Yemoko, arrangement Basalaki. Enregistrement na Yemoko, na lobby bien, gâté. Bon. Naboina loba mingi parce que moni koloba koza na babiloko wana eza trop délicat na mboka poto parce que bayo lukoyo ba bisango fuite bimi enregistrement na yende ko ngana yo ki ngona na ngwa mais akopesa siko te bofan na boyo kaka aujourd'hui il y a des conseils parce que Félix Sekedi a la guerre il a mal négocié ceux qui bazalaki ba frère stratège ba ngako négocier magistrature suprême va négocier pour la députation. On les juste les pourcentages qu'ils ont eu la présidentielle. Il y a un peu fallu dans le même pourcentage basala. C'est-à-dire ceux qui basala qui n'a 35% na balobi wana, il fallait basala pe na 35% ba député. Voilà au monde déjà juste mais ba calculer qui m'a ben nzamba confondre mukili. Na lo ndeko to tika okumisa to tika ofinga to tika oina to tika makambo sala normal. Ba preuve ezobi makala mingi te et comme mukulu comme la politique va avoir toujours solution arrangée pour la Bimisa. Pour moi, pardon pour le Congo. Je suis fier qu'une fois, dans un président, on va voter dans le peuple. Sur les Félix, bravo. Mais, la vérité, Bimi, Félix a reconnaître dans audio. Vous avez un téléphone, et qu'on s'en a sous-souté. Voilà, l'amateur, Ayoka, merci. Bande Konangai. Toza toujours en attente ya audio ya ba vérité wana. Ba vérité wana toza nango besoin pour na aider peuple. Ce qui c'est vrai ezali parce que tozo eloko musika un jour bo bimisango pour peuple c'est pela pour na minute oyo ezana bateau basomi ba kisi pour na komela pour na tension pour na mutu pasi pour na makambo belé ça la bien té.
ngana zali a onazozo ba téléphone ba maman ya mususu ya province que papa mais c'est pas possible. Siko to suka ndenge nini? Tu comprends? Donc Kabila ako kamata jamais apesa au pouvoir pour yo au travailler d'intérêt à ba Congolais. Ndeko nanga eloko neko salamate. Alors soki yo yebite, o yebite pourquoi Kabila azana mboka na biso. Yo yebite pourquoi Kabila est là. La mission de Kabila est nini? Tango yo yebi ba mission Kabila te. O bano sepelanga na yo kaka ndeko pour rien. Partager mission dans ma découture, dans ma Facebook, na Kisasa, ba nommé, tu le moko nommé, ba nommé, na Kanamba ligame ma Congo, na système ya Poutine, pour l'homme comme abasa la carte, élection la carte à parlement, Kanamba konsi ni boma yo, soba ya mona mobalo illettré rwandais, na illettré mosusu Félix Chilombo, soba moko boy, ba illettré mibale, hein? Il est très bien, soba, famille à miyibi, beaucoup kufa mabe bandoki. Non, quand c'est bitumo tozo bunda ya bangala, ube ya bataband, ube ya katang, ube ya baluba, ube ya baswahili. Bitumo esali kama mabele Félix Toroti kero mabele wana semaine ote. Oko vivre makambo komona yango. Oza soba, na bato bazo sepela. O sepeli bo pouvoir notre zala maboka ba Rwandais. Biso tozolu ka ba Rwandais ba kite mboka na biso na système ya Kanambe kite ndenge Mobutu akendaka ndenge nani Blaise Compaoré akendaka ndenge Benali akendaka Félix yoke ko protéger ba Rwandais ba vanda na Congo to makila rosele kakabo ya chebe eleki kata vetumo ramaluku bandeko ba bobina na yumbi kuna ba keneka ndengara semaine oyo bokozwa makambo peuple congolais to ko mobiliser bino na pesa bino bandeko o wana boutu koyoka ezali moto bino boyebi mingi sikoyo bokoyoka ndeko na biso mosusu lisusu azoloba ndenge ya yebili Kabila ndeko na ngai soki oyebi Kabila te na mboka na biso soko ofingi tata wana do bima soit asile soit prison ou alors cimetière. Il y a la place pour soutenir. Mais ceux qui se votent tout ça, ils vont encore. On ne peut pas bassuner le comme yo yebo. Tika la peka a libela. Mais ceux qui Félix a moniqué, son assigné qui va encore mais na simana ya moni congolais azo landaye, bandegone bazana ye bazo pousser bazo soutenir, a beaucoup réfléchir pas zone sima. Atali sima zone ba nini. Tala sima zonga moto. Arota la pesi sima zongi moto. Na bonte mama pour tout des lolo. Tala sima omona ndoki. Tena idonga na pesi na wana komanda. Ola ngela biso boye. Félix akende kuna te poa kende komeka. Atala ceux qui va toi ko ba soutenir yete. Félix ake contre volonté à peuple. Tango ki ko signer ba accord wana. Atuni base terre. Aute kokosera la base. Oh, il faut base. Est-ce que tant que vous signez un accord, après si armée, après si finance, est-ce que à tout base, c'est au moins que c'est un escroc. Au départ, parce que on a Genève, autre base. Pour la révision que maman Félix, engagement au Yazui, et ça engagement au musée à soit pas Rwanda. Au niveau Rwanda, ce que vous avez engagement, sort na ils ont kufa. Sort ya Rwanda, ce que signé na ye. Eza kokufa po Kanambe ayebi déjà que Félix Nengo ye wana ozomona ezoba po ayebi makambo to finga ki ayebi que Félix a été imposteur sanguinaire nini okipa Félix a traité plutôt Kanambe tango azopesa robo azo yamba ya azo iba ayebi po yo yebi Kanambe te po Kanambe akabaka na ite mayo iba mabene ezate ye mona kana koboma yo tikotango yepa na ya azo iba jo bosadiki alobela ngabo okozwa yango kaka Rwandais Zala na rato. Souko ega na fourchette. Mawezo zela liboso. Voilà, merci beaucoup. Donc comme na souka Congo wana eza ya ba Congolais donc bandeko soko lingi koliana Kabila balobi zala na rato. Mais soki yo ke na fourchette ndeko okozwa. Donc Kabila nenga za wana bi Félix obano benga le président si yo finganga. Si yo lo bananga imposteur, si yo lo bananga tangate. Alors, si Kabila lobi bon,
nga natanga te me na pesi mpe moto na bino mpe oyo atanga te ke banda botama asala te nga kutu avanda kuma président nazalaki militaire awa donc nasalaki mais lokola koloba na nga zoba nga natindi bino sikoyo pa ya vrai zoba donc ndeko na ngai Kanambe alobaka na ye te finga ye ndenge olingi azozeloka na tourna akozwa yo soko azwi yo akofaire descendre yo bino baluba o bozokima mbangu na kini bobebisi misala na bino awa bandako na bino miso botiki ndeko jour ekozala ke amoni bokomi ebele alobi alekangilanga bafrontière kangilanga baaéroport wana yo kobenga nga paster na kotuna yo kombo na nga nani oh paster na mkongo merci à vous nalobaki no kokende te bakokanga yo kuna ndeko etali yo moto ozokende mbangu mais mokonzi na biso moko akufa alobaka na biso tolala pongi ya babebe nani wana balobi mokonzi na biso bato oyo bazofinga biso bazaka mimi na droit na bango ya kofinga biso mais tosala ni bandeko na ngai balobi mokonzi na biso moko akufa alobaki na biso tolala pongi ya babebe mais mokonzi yango asi akufa batuni eske mokonzi alobaka ndenge wana bolala pongi ya babebe mais tolali mpe pongi ya babebe te Titi ye wana Chilombo atelemi bandeko nanga bino bozomona baluba biso za contre bino mais toza contre bino te vous ne comprenez rien et malheur à ceux qui comprennent toujours en retard bino zo comprendre rien biso zo comprendre muto yo bofingi muto to fingi muto to lobili mabe muto to traité na bandenge nyoso imposteur etata nzambe tala kango ako bino siko bozotelema mbango moko travailler na ye bakotia bino na liste bino nyonso tia liste ya bato nyonso bautaki na avion baluwa o bakiti parce que bokizokita ebele akotia bino na liste pa soko esili akobenga bino to akangi bino alebwaki bino na makala parce que bino tuna bozaki bakombata bofingaki ye donc bozala sirke bokobenga nga pasta na bino naza kuna te pasta na bino naza kuna te lokola yo okendaki nayebisa ko nga paster na mkongo nalobi na okende te parce que kuna ngando afongoli monoko yo lobi te ngando afongoli monoko te on reprend le processus électoral. Bonjour papa. Dana yende lopo na yako yebisa. Nani oyo batriche pouvoir ya Martin Fayulu. Baltika pouvoir eza ya bangote. C'est la vérité qui triomphe. C'est Fayulu qui a triomphé. Ceux qui a continué à causer la maudit na nzambe au nom de Jésus. Na yisu silanga zali. Nanga. Apesa ba voya. Kwa na biso na male na malebi. Pouvoir eza pa na biso. Ota Martin Fayulu. Tozana besoin kaka Martin Fayulu to ba voix na ye. Na ndenge pena to voter laki. Biso elo de elimi mingi awe za to yende ko boya. Po biso ne to voter ki Fayulu. Kongo mobimbe bien oke Fayulu mutu akonteste azati. Biso to yende mamo ya Fayulu awa. To boyi mamba tricherie. Elo de eli ya mwana. Tuka papa pona ngai na zana eloko koloba te. Biso pesa na biso ezalaki Fayulu nanga zongi fena biso bapwe na biso oyo ya papa na biso Fayulu toboyi makambo oyo ya tricage olobaki ke bakotrike te mais tozo regrete nanga abe malumalu akufaki mpona batricage yo poza mutu yo bokokufa nalobi boye nzambe aloba boye na mokili oyo nzambe moto asa mokili oyo nyonso mabe tosalaka na mokili lifuti yango efutama kaka awa ekongo eyebi nzambe ayebi ke Fayulu moto abimaki oyo moyibi nyonso basali wana lifuti nango bayebaka nzambe azali yesu akoya nzambe akosambisa moto na moto nanga baproklamaka élection circonscription par circonscription trêve ya tricherie eza oyo nanga asali on a voté
changement a un nom, c'est Martin Fayoulou. Nous, peuple, nous l'avons compris et nous l'avons exprimé à travers nos voix. Nous n'exigeons rien que la vérité des choses. Bon, bande ko nangai na banzi boyoki ba peuple ndenga za ko s'exprimer à travers ba voix na ye aza ko senga yango. Ndeko, la Bible dit dans l'évangile de Luc 12:2, rien ne restera caché éternellement. Ndenge ba yibi ba ndi sezo pesa déjà que tala awa ki moyibi tala awa tala na parlement tala côté paibo baza ko pesa ba moki ya ba voix moko ya zaki na voix moko, pardon, moki ya zaki na voix moko, mais ba voix mususu wana euti wapi? C'est ça, ba voix oyo ba tribie na moki ya ba voix wana euti wapi? Toyi pa ba voix wana euti te. Alors bande ko nangai Nzambe ako intervenir toyebi mabongisi na ete oyo yaza ko bongisa pona biso. Me bandeko ezana batu oyo yo bakolela. Batu o bakolela bakozanga te. Alo bandeko na ngai na banzi video muswe kolanda lobby pona bomeka koyoka nini yango. Nazo tindela bino video mususu pona kama likamona yokaki na meka ko expliquer bino ngo kama muke. Alo bandeko bozo msesengo na mitema na bino. Bozo msesengo na mitema na bino bandeko na ngai. Bozongisa bolongola mawa. Bozongisa kimia na mitema. C'est vrai que bozabino nyonso tourmenté na tricage au bauti kosala, mais rien ne restera caché éternellement. Merci beaucoup, bana Nzambe.